Sud Ubangi, Nord Ubangi, Mongala, Équateur, Chouapa. Bandeko na ye kosenga na bino lisusu mpo na ngai moko te mpo na ekolo na biso. So nalobi bana, nalobi à partir à 18 ans. Komata, il faut botter le mat, toter le masiko. Pour la défense, na ekolo na biso. Na tozana pour ça, ata 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est 500, 20 000, 20 000, 20 000, donc 100 000. Et puis, vous bangate. Ordre et puis, ça bille et pas y a mboka. Donc, on réunir, tout armé, quoi, soit binon en charge, puis, donc, on veille na ino kowana. Donc, tiens, matoy. Et ça, moussa, soda, mais, toko tuna. Boni kuna, ils ont les kandenge nini. Mais, bon bangate. Naïbi que moi, poko so, ils ont maki, boyaki, ba moussou bakei. Kolobango te naïbi yango. Donc, c'est ce sololi na bakonzi, mon konzi mboka sololi na bakonzi, on a dit qu'on a sous soutien. Bakoti, directement, basi bango en charge, et pour y totine bango na basante et la formation. Donc, côté wana, boye, bah que, tokolanda bilo kwana, mon konzi mboka, yé moka so landa. Donc, bandeko, avant de koma pour na bango, il faut tout ça la sacrifice. Sacrifice, ngai moko, est-ce que dans un qui n'a besoin, il y a aucun décozoa risque de la vie nangai. N'a qui est loko moko te. Sauf qui n'a sala qui en gros, et ça dit pour la combattre là, je veux dire, bandeko la biso, batata ma maman la biso. C'est ça le sacrifice. Awa, dans un qui n'a gagné dans la plantation awa. Bachar ya batadia bazola nangai. Si malamutuka. Tina kena nzela na akula, na kati akula. Nazongi na lisala ko bongsa bana pona koya ko beta bango. Ce qui liberté et sengaka ba sacrifice. Liberté. Na komaka beaucoup le choix de la liberté pour la nini. Parce que tu vois qui tozala baumbu ya barwandais. Et tu koki qu'on dit bagote. Il faut te téléma. Toza to kamata conscience. Na eloko ekoya. Denge tozo risquer tozala lisusu. Vaut mieux sikoyo to téléma. Mokonzi mboka commandant suprême. A copé ça va moyen nyon surtout pour la bongisa, qu'on matissa. Puissance et armée nabiso. Mais naningina comme ça, basoda nabiso basa na front. Je vous dis baso sala mosala moko makasa. Au moment nazo solo la nabino. Goma basoda nabiso basa na kati baso bunda. Vraiment tous à la makanisi pour la bango. So il faut te bon de la biso nyon pour la bango. Parce que moni ba pesi fi na bango pour l'école nabiso. Naebi ba commandant mususu. O bazala ki côté ngambo nabiso ba kufi. Lobi ba kufi. O naeba ki bango. Mais ba kufi pour na nini? Pour na école nabiso ko battre la biso. Donc bon ba na kozo ba na conscience. Il y a que moka ils en danger. Il y a pas 36, ça va minete ba koya ko bunda pour la biso. Et ça dit biso moko il faut totalement. Dès naebi que puisque dans ça là déjà expérience wana ceux qui boyaient ba former bino malamu bato ba kotel ma liboso na bisote peuple na biso azali peuple guerrier to banga kate côté pe ya ba busa ba ça kapé ba peuple guerrier. Nanengina lo baboye. Na solo be bozal be mongala mobimba. Bango bébé baza ba peuple guerrier. Et tout ça là ba histoire awa. Ba tata na biso ba kota d'armée pe bazali makasi basali makasi y compris pe côté ya Nord Ubangi. Banda yakoma tina abuzi badolite. Ba guerrier pe bazali. Ba sanko soupe.
Tu recrutes partout, Banda Kisangani, tout partout. Tu as soni mbala mon côté. Alors, Bandeko, awa sikoyo, nazo senga na bino message que ne musika. Ba konzi ya ba armée bazali awa. Bangonde bazali chargé. Ya ko organiser ko tindaka ba camion. Esika ba recrue bazali. Ba ko mema bino awa ba pepo e ko ya ko zwa bino. Bolandi. Awotina bino na ba ko ya formation. Quand il y a formation qui tourne à Boka Kasango, Kamina. D'un côté, il y a Kindu. D'un côté, il y a Katanga. Partout. Beaucoup de monde. Ici, quand encadrement est au Salama. Boutou Moui. Entraînement est au Salama. Si c'est comme autant, on n'a pas de libération dans Boka Labiso. Bolandi? Voilà. Nazala mingi à Kolobate. Na inga moko ko pesa bino message wana. Sabino importance. Il y a recrutement et c'est la massive. Makambo il y a 600, 700 têtes, non. Donc il y a 20 000, 30 000, 40 000. Baveux Kokita, Boutou Moy. Comme même quand il y a formation.